tabokota balobi matière ekoti. Soki matière ekoti la famille bakota kaka. Ngana lobaka toujours. Soki matière asika ekoti la famille baboyaka kokota te bakota kaka parce que masolo ya sika eza, masolo ya kitoko eza, matière penza ya sika ekoti bandeko nanga na système moko ya bien. Lelo oyo makambo eye pona papa na biso Denis Lesse. Mikolo ekomika Denis Lesse na Denis Lesse. Denis Lesse babengana ye na concert ya Ferregola. Bien ki azondima te ke non eza ye te. Babengana ye. De l'autre côté, Denis Lesse pe alobi non na kovanda kimia te, il faut na bimisa ba makambo. Oyo mokili eyebaka te. Po na musique na biso, po na ba musicien na biso ya profane. Il faut ba makambu nyonso ebima lelo na poasa. Il faut ba vérité ya somo lelo eya kobima na poasa. Parce que mokili etalaka bango, mokili ekanisaka keno, ba musicien na biso ya musique profane, bazalaka batu moko baza ba innocent na makambu nyonso. Selon lui, selon ye. Selon papa na biso Denis Lesse. Na ebite, na benga ye pasteur, na benga papa Denis Lesse, na benga ye prophète. Parce que na makambo papa na biso to Denis Lesse, bandeko nanga ezotia na mbutu. Toyebaka te place nini ya kopesa ye na kala wana. To bando benga ye prophète. Prophète Denis Lesse. Mais na kilelo oyo toyeba te. To benga ye musicien. Denis Lesse, to benga ye frère Denis Lesse, to benga ye Denis Lesse, to benga ye papa Denis Lesse, to benga ye pasteur Denis Lesse. Donc na mutu penza mbutu esi ekoti nango na ndenge moko ya mabe. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na ye penza na prophète Denis Lesse. To lobaka prophète. To ebite prophète ki prophète wana ezalaka lisusu to ezalaka nango te. Lelo to memeli bino papa na biso Denis Lesse bandeko nanga nini ezoleka. Makambo nini esali keno Étoiline Inès TV lelo aya kobeta masolo. Makambo nini esali keno Étoiline Inès TV lelo aya penza na kombo ya papa na biso Denis Lesse. La famille makambo eza mulai. Eza penza ya somo papa na biso aye kobimisa ba makambo ya somo. Mais avant tokota na mwa makambo na biso ya somo ekozala malamu mingi na ya kosensibiliser batu nyonso oyo bakoti sika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka ba émission ya sika, bato sika pe bazangaka te, bato sika pe bakotaka. Yango toye kosensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko. Chaîne ya ba analyse somo. Chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours malamu mingi soki ozolandaka Étoiline Inès TV zala penza ya kovanda. Bisika nyonso ozolandaka biso zo penza kiti na yo vanda. Tango zo vanda kawana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu ka ndenge kendaka, kote mosusu kaka ndenge tosalaka, talela pe heure. Soki omoni keno eza nango tongo, Étoiline Inès TV akosenga na yo kota
olia. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba moana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et kimayo qui mobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli telendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution ya kilikili. Gavker aye penza na ba solution ya kafu. Gavker aye penza na ba solution moko ya kitoko. Yo obelaka mutu pasi, obelaka mukongo pasi, makolo esalaka yo pasi, ozoluka kobota mabota ezoya te, bandeko nanga na tour oyo Gavker aye penza na ba solution ya kitoko. Gavker aye penza na ba solution ya bien. Gavker aye pona yo obika na yo libela na système moko kaka ya kitoko penza mingi makasi. La famille lelo na memeli bino papa na biso musala nzambe na ibiti to so to benga eka musala nzambe na kombo ya papa Denis Lessé. La famille ebele déjà ezolobana. Ezolobama concernant papa na biso Denis Lessé. Kandenge bomoni, kandenge boyoki. Ba makambo eza ya kilikili. Lelo papa Denis Lessé aye kobimisa mwa makambo mwa basekele pona ba musicien na biso ya monde ya profane. Kandenge boyebi ye. Ye akota na makambo nzambe, akota na makambo mokili. Donc ezana ba vérité mosusu oyo biso na ngana bino toyebi te me ya ayebi. Yango sikoyo lelo aye kobimisa ba makambo wana nyonso na poasa. Yango bandeko na ngana zotiela bino message nyonso mobimba ya papa Denis Lessé. Boyo kango na bukebi nyonso bandeko na nga, boyo kango na kitoko nyonso. Tango toko silisa koyo kango nde toko zonga tobeta na biso analyse. Na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. La famille nazotikela bino audio ya papa Denis Lessé et on se retrouve juste après. J'ai constaté que la musique n'a encadré 3 quarts de la musique. Na solo la Kofi, na solo na Bagate, tout le monde là, moutouma ko échappé ngazati. Alors avec tous ces gens, 3 quarts de la musique sont déjà dans le fétiche, baza dans la bakisi. Mais maintenant le cas baza na bakisi na longoli plus 40 kisi na ba mise na botanga komote eza mise mo ala la nda komete 3 quarts mise ya Kongo mona na bala na banda kote na nzambe na mokili na lo ba profane ouais minene ba profane. Je suis un prophète avec la déontologie, je peux pas livrer le nom des gens ici. Et puis ba on a ça la délivrance na banda na moboli misanga na cité binote. C'est-à-dire que ba là la 6 heures au mona ke ko boîte ou ke sika mo boy a ozonga 6 heures moi bimi à côté alali na moi. Vous savez pourquoi? Parce que net musicien mon boy soka alali na ndako na salon zaiko azobeta soka ye na salon bana ba oyo kate ba oyo ba bruit mo makasi na chambre bando beta na chambre
Molimo wana evandi ne pendant 15 ans ou 20 ans. Akuta nanga abenginga. Nake na lali nanda kwana pendant une semaine l'équipe nanga. Abando la ndako. Mais tant akiminga l'esprit, parce que l'esprit sort. Quand il trouve qu'il y a quelque chose, bah kimi. Mais ceux qui va monika ozongeli ba bazongi cette fois. Bazongeli. Pourquoi zoaka musique azaiko? Pourquoi zoaka musique azaiko? Na expliquer. Na expliquer elokwana. Et c'est très très important. Au moins na muso akeko beta casino banda tongo ti 6 heures ayenda. Parce que na butu akola la te l'esprit toi là la toilette toi là la boy pour pas payer ses succès. Et ces gens là baza 3/4 ba musicien na biso baza ebele ba o ba siemba sincèrement bazali. Dès dans ce sens là né na kendai ko sa musique pour la l'accent qui sans kisi tu peux avoir du succès sans voix oyebani pété oyebani na o la voix monter na moni ba Jacob de Vario azala na voix té. Tout le monde a même pas confié, on a pas voué bon au fur et à mesure. Mais vraiment extraordinaire, net passer Rosa Pemen Nanga Clovis. Mais il y a des gens qui ont la volonté. Mais bah toi, pour ba clip bimité, blora ne bimité. Sorira na kenda na ngoka tina suka. Producteur yemogo akenan. Mais na oye mabanze mo leçon ezaka kala. Nzela abandu nozali ko keneke mana mayendo beto na maka lelo simana seo kwa digidigi. Donc des bêtises, ils sont en train de prononcer des insanités. Alors j'ai voulu montrer aux musiciens que tu peux faire le succès sans tout fétiche. Deuxièmement, pour la moninde bazo le la na butu mi tout passi, faut que neka ko beta eloko mo boye casino, il faut que na ka butu mo boye ambiance, ayaka na 6 heures akekola. Je l'ai dit et je jure devant le Dieu que je sers. Pour plus de 40 na longo la bambakisi. Plus de 40. Même à toi aussi, tu as comme aussi là déjà. Parce que, ou à musicien, autres, mon motocal. Et 3/4 à musicien, je confirme. Bazar, science occulte. Ou bazar. Yango mona babi tout ma musicien, on est là, on est là, on monate. Ba combat ma musicien, zali ba bag. Net batu baluga bag à papa mbati lelo et kenda wapi. Mais na yebi eske ça. Donc batuana. Au moins, on a obayo karate pour baou la leadership ya butu. Et c'est ce leadership ya butu, ça que moi bayo kanate pour ya zo banga. Oh, batu nanga dadu mokoma zo beta na fali. Fallait abende bag après zo se bag. Atali banga na zo se le bag. Ça dit dans le spirituel là on comprend na OK. Ndenge za d'abord asa chef. Ya ba ana mongo asa chef ba pese pouvoir, mais pouvoir wana za na ngwana. Yo ka des pouvoir. Ya boko ko la biso. Moi, c'était là le jour où on a été de l'introniser. Moutaolo Bate a ça qui cité, non. Mais à un pouvoir, on va pessier. Au moins, on peut confier à Kepe, va pessier dans la Côte d'Ivoire. Il y a pas païa. Va pessier, il y a une intronisation dans la Côte d'Ivoire. Donc, vous sentez qu'il y a une guerre. Seulement la musique était. Ce qui est là, un chant. N'a succès, d'accord. Mais comme il dit tout, oh, il y a sali, oh, il y a comme abou. Nebiloko et bomi musique na biso. Même ma chrétien. Na longola de qui c'est pas ba chrétien na ma musique ya makasi na kinoan mais à côté pour ba kose ba bino so ok na longo ni ba kabal juif kuna ba boma mutute mais na ko yebso forme nini bali akabatu parce que ngana tangi 2507 donc bref on a suki ça impact nini ya pétage impact ya pétage ezali na komi li boma lokola yo on a benda yo oya kutu yo nzambe mutasuki ça makasi apamola nyake ça et na yemi banzembo social. Na yembi banzembo EPST mobi kisi ba école ndeni ba osa ba faveur gratuité ba yeba j'ai chanté quoi na chanté banzembo yo ezo pesa ba tous les sons na yembi banzembo te na yembi ba j'ai fait état de droit kanga bango donc na yembi banzembo social banzembo a leçon banzembo oyo ezo permettre batu bazwa conseil libala na expliquer qu'est-ce que le mariage nde na yembi na yembi ba anniversaire anglais na yembi banzembo nga na composer ba ilunga bidi wana pona conseil moko boy mutu momboy azali na mabe na ye na vie mais azali concentré vie boy je n'ai pas chanté le païen oh mais les têtes je suis parti dans un angle prophétique pour dire que soko za marié tambola na ba marié soki yo oza besoin mbongo luka bato mbongo yeso botami et pas ya banyo po balobakate soka botami pas ba taba mais ba kangaki Jésus. Parce que ma kelele ya tabana sécurité lingeya.
ozomona yesu mpe bapekisi abota na hôtel mpo bahotel bapesaka barapport na baservice. Alors ceux qui se retrouvent dans l'hôtel bakei na Marie place eza te, et c'est ça qui fait que Dieu sécurise aussi ces gens. Yango bakei bota ye na crèche, pas d'adresse. Donc bref, nalingi bo comprendre le mot pétage de l'anxiété que vous allez bomber. Pétage veut dire que même si tu es dans fou, drogue, tout ça, Dieu peut te donner le repos. Venez, c'est tout. Et contribuer que batu belé batiki bakisi. Nalobi plus de 80 musiciens profanes on a yebi batiki bakisi. 40 on a ke kundola bango na kata bandako biloko. Mais na ko laksa bango te pour permettre discussion et ça. Donc voilà, pour gagner même fallait qu'on dise maintenant ça prière na ça. Na ke na ndako na sali prière, na ke na stade na sali prière. Vous comprenez? Et si na epse yaka ba dégâts ko sai ma soutenir ndenge yo ngozo ba dégâts. Soki na sa prière te oyo kata 500 morata eloko ne ko stade de ko ina nzota bato. Donc il y a des choses même arena na biloko de tout rassembelaka. On a la partie mortelle, partie mystique, partie sorcellerie. Vous comprenez? Place à Epsinga limite na ceux qui n'ont respecté. Donc l'évangile a révolté. Mais na Epsinga 3 quarts à mise malakis. Bala la banda côté. Ba star rebelle aux hommes na bala la banda côté. Et là je l'ai dit. O ba tam so ba o chatem. Yozo ko kufa pamba o yona o ba yoka na te me ba yoka na te po na butu. O ya za vodou. O azali framason, o azaboye, o azala bonkoko, o biloko wana iso sala guerre. Guerre ozomona o ngai golwa, o ngai fali, o ngai nani o ngai fikofiki, o soki kofifel, soki na biloko wana nyo sa ba guerre ya pamba bozo bomanzo na bino. Respecter la musique normale, tout ça ferait soutenir, tout ça fali soutenir, mais ba guerre bozo kota. Aussi là na babitumba ko bomana parce que boyebi lo ba bazol visiter boyebi bato na objectif ba atteindre té. Voilà, de retour la famille. Papa Denis Lessé. Balobi papa Denis Lessé na église na ye azaki na batu belé penza na ya makasi na église na ye. Donc parmi ba 5 top ya ba église na Congo na biso, église ya pasteur na biso papa Denis Lessé ezalaki moko ya ba église oyo ezalaki au top. Mais lelo oyo na église na ye atikali kaka na 40 personnes ya bandimi. 40, j'ai dit bien 40 personnes ya bandimi. De batikali na église na ye. Ebele ya bandimi ba longwa na bango. La famille. Lelo oto e komona papa Denis Lessé aye kobimisa ba sekele kane to lobaka. Ba sekele ya ba musicien na biso ya monde ya profane plutôt profane. To e komona pe lisusu aye kobimisa ba sekele mosusu ya bandeko na biso ba musicien chrétien alobi mibale oyo asalela bango délivrance. Mibale o bazalaki na bakisi. Mibale o bakota na bandako deja ya banganga. La famille. Na oyeba te. Makambo yo eosala nanu mbutu na butu. Parce que kotala ba makambo ya papa na biso. Premièrement elateli na ye. Parce que Bible yebisaka biso tozala ba exemplaire. Surtout batu o basambelaka. Faut tozala ba exemplaire. Et la télé déjà ya papa Denis Lessé elobaka makambo ebele. Et puis Dédé komona ndenge papa Denis na biso azalaka. Makambo mokili akotaka, makambo nzambe akotaka. Mosusu ebele ya batu bayebaka position ya papa oyo te, bayebaka te soki azalaka mupagano, soki azalaka mwana nzambe, soki azalaka réellement prophète. Omona ba makambo netika banzembo ayembaki banzembo na ye wana ya titre ya pétage kanenge ye moko azoloba keno titre wana ezalaki ka pona kolakisa batu keno musique oyo ata sans kisi okende na yo. Mais kotala ta danse oyo basi babandaki kobina kuna. Kotala ta elateli oyo basi balata. Bandeko nanga ezalaki pona gloire to honneur ya nzambe te. Ezalaki te. En tant que pasteur, en tant que prophète, en tant que évangéliste, na makambo nyonso oyo koloba.
il faut eya pona ko sala gloire na honneur ya nzambe. Et surtout netika banzembo eza ba biloko moko okoya ko sala ngo pona ko évangéliser mokili. Parce que kotala banzembo ya papa na biso eza banzembo te keno eya ko sala sensibilisation eya ko évangéliser mokili te. Donc eza ba makambo moko otala boye olobi oyo eza kipagano na kipagano. Kibonzambe awa eza te. Kibonzambe ata ya muke la famille eza te. Selon ngai. Selon ngai. Kotala makambo ya papa na biso Denis Lesse. Bon, lelo papa Denis Lesse aye ko bimisa ba makambo ya ba musicien na biso o ba yembaka ba musique profane. Hey, bandeko nanga ezo sala ka pasi kane na lobaka ba makambo susu na boya kananga kokota na mozindo. Ba makambo susu to boya kana biso ko betisa baninga na biso mabaku. Kane na lobaka makambo nzambe, nzambe ye moko nde ayebaka mitema na biso. Ezala bato ebele na omona bango boyo ko kanisa keno mutu o penza sambela ka mutu o penza yebaka nzambe mutu o penza. Mais de l'autre côté batu mosusu ba osala ka pasi pe mawa ba osala ka pasi penza ya makasi pe mawa. Ezaka makambo la famille papa Denis Lesse toyoki yo. Toyoki yo. Bon, ebele abatu déjà ba yebaka balobaka na bango keno ba musicien na biso ya musique profane bazaka na bakisi e mataka ekitaka. Papa na biso Denis Lesse aye lisusu ko popola. Aye lisusu ko tuta ba bordure bosusu. Aye lisusu ko bimisa ba makambo mosusu oyo mokili eyebaka nango te na ndenge moko ya somo. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour le 19 la famille et Kozalande Somo, stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona nakaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de martyrs.